outi na nzela ya moto ya mokili oyo azalozaki okapose senge osaple tokutana na yo avanga kimia nayebi kokomi esuki mokonzi lelo bakoma litatoli apesi ya moto mokili epesaka te singa loketo te ngayo nasimbi kaka yo assurance akobonga okaziongo euti pa na yo nayebi na efengo na libota na ngai yo nde nzambe yawe na bomoi moyoki ya masanjoli na ngai kanisa mpe baoyo nanu kutu bamoni pole te salela bango ete longo togumbamela yo bonganga te ngai oyo nasimbami na yo assurance akobonga okaziongo euti epa na yo nayembi na esengo na libota diaso yo nde nzambe yawe na bomoi moyoki ya mabondeli na ngai azali awa azali awa akawisipizoli ya apesi ya moto mokili epesaka te azali tosa msala malemi moto tosa msala malemi apesi ya moto mokili epesaka te Toutes les déceptions de pensée et d'espérance, tout cela est donné. Le seul malheur irréparable, c'est la mort de ce qu'on aime. Fin de citation d'après Romain Roland, dans Aimer, Espérance, Malheur et Mort. Voilà 23 jours que presque chaque
chacune de nos pensées commence par une négation. Il ne viendra plus. Nous ne parlerons plus. Nous ne rirons plus. Il ne sera plus là. Cet homme au regard ironique et l'extraordinaire sens de l'humour, il ne sera plus là. Cet homme compétent et bon retour Dérangé. un bon week-end et tous nos meilleurs vœux pour la nouvelle année 2025. salela bango kotelongo tokumba mela yo S'il vous plaît, manga te ngayo na Pourquoi dérangé hein? Dérangé. nayembi na esengo na libota dia solo nde nzambe yawe na bomoi boyokia mabondeli na Il y a Zoom annonce. Donc, deux colonnes. Donc, c'est-à-dire, maman, yo zonga na sima ya bana awa. Dérangé. Dérangé tout simplement. apesi ya moto mokili epesaka te azali awa C'est qui t'ont dit osipizoli ya bapasi na ngai apesi ya moto mokili epesaka te apesi ya moto mokili epesaka te na masanzoli ya maloyembo ya motema na ngai napamboli okwekoza malamu bisika kondima na ngai evandi bisika elike na ngai evandi o nabetelaka yo tolo na ntina nzambe ya bomoi na ngai nzambe ya motema na ngai merci bokonzi alléluia pour l'éternel sera ton assurance mais il préservera ton pied de toute ambition alléluia. namona te moto akutana na yo avanga kimia balelela yo mokonzi lelo bakoma litatoli basala yo confiance lelo bazangi eloko te yawe na bomoi efandelwa kondima na ngai namona te moto akutana na yo azanga kimia balelela yo mokonzi lelo bakoma litatoli basala yo confiance lelo bazangi eloko te yawe na bomoi efandelwa kondima na ngai azali awa azali awa akausi pinzoli ya bapasi na ngai apesi ya moto mokili epesaka te azali awa azali awa akausi pinzoli ya bapasi na ngai apesi ya moto mokili epesaka te akausi pinzoli ya bapasi na ngai apesi ya moto mokili epesaka te
kaka yo assurance akobonga occasion ngo euti pa na yo nayembi na efengo na libota na ngai yo nde nzambe yawe na bomoi moyoki ya masange olinga ngai kanisa mpe baoyo nanuku bamoni pole te salela bango po telongo togumbamela yo bonganga te ngai oyo nasimbami na yo assurance akobonga occasion ngo euti epa na yo nayembi na esengo na libota diaso yo nde nzambe yawe na bomoi moyoki ya mabondeli na ngai azali awa azali awa akausi pinzoli ya bapasi na ngai apesi ya moto mokili epesaka te azali awa azali awa akausi pinzoli ya bapasi na ngai apesi ya moto mokili epesaka te apesi ya moto mokili epesaka te à l'intérieur s'il vous plaît. N'entrez pas à l'intérieur. basala yo confiance lelo bazange bokote yawe na bomoi efandelo akondima na ngai namona te moto akutana na yo azanga kimia mokonzi lelo bakomani tatoli basala yo confiance lelo bazange bokote yawe na bomoi efandelo akondima na ngai La famille proche. La famille proche. Fais passer la famille, que la famille avance un peu. Voilà, chère famille, nous sommes arrivés à la dernière demeure de notre cher papa, Ngongo Blaise Séguin. C'est ici que vous reviendrez visiter
Sa dernière demeure physique est dans les quartiers artistes VIP. Et maintenant, nous allons confier son corps à la terre. Et nous ferons d'abord la descente et ensuite, la parole sera accordée à un membre de la famille pour un dernier mot, ou à un pasteur, ou à quelqu'un inspiré pour une courte prière. Une fois descendu dans les caveaux, ici, on n'y met que des fleurs naturelles en signe de revoir. Pas de fleurs plastiques ou synthétiques, ni de vieilles habits dans les caveaux. C'est pour la conservation du cercueil et de son corps. Les travaux de la dalle, c'est-à-dire la couverture du caveau, prendra 30 à 45 minutes. Et si la famille veut, elle peut laisser un ou deux témoins qui assisteront aux travaux. Auquel cas, vous faites confiance. Voilà, chère famille, nous allons faire la descente. Et ensuite, la parole sera accordée à un membre de la famille pour un dernier mot, éventuellement une courte prière. Équipe, prochain. Attention. Père éternel, Père de gloire, nous savons grâce aux éléphants au-dessus de nos pleurs. Nous te levons au-dessus de nos souffrances, de nos peines, Père, parce que tu es le souverain de l'univers. À toi la gloire, la magnificence, Père de gloire. Que ton esprit console la famille, que ton esprit console la famille professionnelle. Père de gloire, nous te rendons grâce au nom de
singa loketo te ngayo nasimbi kaka yo assurance akobonga occasion ngo euti pa na yo nayembi na efengo na libota na ngai yo nde nzambe yawe na bomoi moyoki ya masanjoli na ngai kanisa mpe baoyo nanukut bamoni pole te salela bango wetelongo togumba mbela yo bonganga te ngayo nasimbami na yo assurance akobonga occasion ngo euti epa na yo nayembi na esengo na libota diaso yo nde nzambe yawe na bomoi moyoki ya mabondeli na ngai azali kangamba na kingo kio kita na eboyo akausi pinzoli ya bapasi na ngai apesi ya moto mokili epesaka te azali akausi pinzoli ya bapasi na ngai apesi ya moto mokili epesaka te Jamais